Cher ami internet, na pesilo mbote bisika bozali bozabo en direct ya Flairmont HD ya dembo mo sama defo azalara mo na parende bo mo na awa toza en direct ya studio na biso Panza Sango ya Congo na 70 boulevard Anatole France et pas yemoko le président Edino Image oyo na pesi mbote esika azali na souhaiter plus bon début ya semaine na plateau de bo mo na awa na zanga morote na zana pasteur Terminator. Donc voilà, et ça l'a bien fait la début année boyami mosala nzambe autant sur l'année par rapport à l'actualité, par rapport à la vie à pasteur, vie à prophète, vie à chanteur, il me rappelle sous hormis aux pasteur, à appelle sous artiste musicien, bon évidemment qui va blonner ça a déjà marché donc mutakanga ça t'as la bassine zaraye donc voilà non monopoliser parole t déjà na yebisa ça pasteur déjà bonne année pasteur bonne année Demboé mon moi ça mandefu bonne santé kitoko maman pasteur tout à début année moi prière ceux qui ça la bien na plateau yo bikara moi libonde li na vraiment ça la moi bien te mais ça la biso et 5 minutes wow. Matthieu chapitre 6 verset 9 Matthieu chapitre 6 verset 9 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or que Jésus a la reine mokili, sera zagin zambe, angaloba notre Jésus qui est sur la terre. Que mon nom Jésus soit sanctifié. Oh Jésus, batu ba koselio makambu na mokili, ba koselio makambu ebele, Yesu ba koselio makambu, oyo nzambe. Or que yo lobaka, aux autres de Sabatuna, Jean chapitre 17, verset 3, que yo zano motinda mi nzambe. Ba koselio makambu na ba pasteur, ba monte au coup d'état, ba lobi yonde nzambe. Ah! Mais yo lobaki, disusuna Jean chapitre 20, verset 17, okolakisa biso ke na yo, na biso, tozakaka na nzambe moko. Yo pozalaka na nzambe. Ba monte coup d'état, ba monte nzambe coup d'état, ba komisa nzambe yonde, motinda mi ya nzambe na Jean chapitre 17, verset 3, et puis, oh yo zo lakisa biso na Jean chapitre 20, verset 17, Yozo laksa biso ke na yo, na biso, tozaka ka na nzambe moko. Vraiment, na yoki mawa, na sambeli lisusu bien, Mateo teka biso ndenge toko sambela, pour batuna ka yo question, Seigneur, dis-nous comment devons-nous prier na batu. Nde yo komo zalaki nou na mabele, Olobi boui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, papa, à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci pour la prière quand même. Bonne activité, bonne santé. Santé, pepele ambetolo. Pepele ambetolo. Parce que quand tu suis pepele ambetolo, on a pas yankiti. Ngana yankiti, na pasteur yanki. Vous avez pasteur yanki. Na ya grand yanki. Ok, les photos avant de continuer à sujet na biso to bana déjà la première question. Tout le monde qui phénomène koulou na ndenge zo circuler na mboka après tout le monde ministre de la justice a tcheli biso peine de mort pour na ba jeune wana ko bazo sala koulou na. Alors yo réaction na yo en tant que pasteur, commentaire na yo ezani. A tcheli bango peine de mort. Oui. Ba koulou na. Oui. Oui. OK. Ministre de la Justice a tcheli bakuluna peine de mort. Ce qu'on bakuluna
et pas ba juge nde ba ko sauver barobikela nde kuna barobikela nde pa ba juge mais jugement eza te kuna ezaka so bakangi yo kaka kulu na butu bakangaki yo na lichette na butu to na moi bazwi yo kaka mbala moya makambo koleka pa juge te sentence esepesamaki déjà a flagrant délit mboka etambolaka bongo te ok bien mboka etambolaka bongo te même Tshisekedi Félix donc etambuseli ni mboka nga namonaka on dirait do mwena kipe ye pe kutu eza te na kipake te ye kuta kipa nga kaka te akipaka bakongole te bakongole bana na nzala te bapeti balobi na ye tozolia te ayabile bana balobi tozolia te bana baliaka te ana mukanda na mboka me bafutaka ta RSA te mana mukanda ana carte de lecteur ok on comprend ana carte de lecteur mwana mboka maliaka te. C'est grave ça. Or que biso na poto, même étranger, aliaka RSA. Baby gato futanda ute me fo ozani loga olia na libumu. Fo mutwalia. Kaka na mukanda wana, nde l'État comme ayebi oza enregistré, ba kotinde lo $500. 500 euros. 500 euros. Ok, merci beaucoup parce pour la réflexion. Kuna bana baleli nzala. Bazolia te. Yango na album nanga na yimbaka roi David mutayimba ngo. Yawe sunga bane, Yesu sunga bane, Yawe sunga bane. Bo bana kisasa nzala, Yawe nzala. Ah ok. Donc Félix Tshisekedi na yebi epete ok boyeba ni pete to yeba pete pena na posa ni pete mboka wana za ya biso tu ya yete e bandana maréchal Mobutu bana kisasa e bandana na Kasavubu Muyombe papa nanga Muyombe ngana Muyombe ah ok e bandana Muyombe bande pa na bino lelo komi biso et comme na baluba de banda pa ba Congo. Ok voilà. Alors quand un pasteur parle à langue ezalaka nini? Qu'au parler en langue, c'est méchant. Ok. Ce n'est pas méchant de parler en langue. Langue, c'est nini qu'au parler en langue. Ezaneti ngai na yebi na roloba espagnol bien te. Ok. Espagnol. Na yebi en bien te. Donc on a yeba mingi italien. Pour un italien soka soloba, elle rola muyombe. Bayombe nde babanda pouvoir na Congo na Zaïre biso bayombe bato banda pouvoir mais ndenge ezalaka ke mutu azosambela bandi kozwa bandi koparler à langue ko parler langue elakisi il faut parler langue moko oyo eza interprétable. Ok bien interprétable siko balango toyokaka pe neti babino balango bino olobelaka bino biso wana ezaka bino oni wana bango bato baloba nga na parla langue te. Ok nga kudu mutu abatisanga ezalaka mbanda nanga mbanda na obatiso nde bolinga famille moko te alinga mwasi nanga na kuzu pasteur ok abimanga na mwasi nanga na kuzu en même temps ngai pe na yaka mukolo mususu kolanda mwasi nanga nakenda pa na bango base mwana nake pa na bango nake koluke pa mama na ye komona ezali eve. Ok. Tant nake luke pa mama na bango yebisi nga ake église. Comme eve déjà lakisaka nga pe église yango nalandi mbala mona église nzoka pasteur nenga monaka eve pe kitoko alulaka na eve ya neti nga nalulaka yo. Ok. Mais namonako leki nanga oza occupé oza na mobali no donc nako ko forcer yo te. Ok. Nako ko forcer yo te oza na mobali. Ouais. Mais basi pe babima na mibali mususu
tandis que na mobali aza pe na mobali baza na bango ebele kutu OK lokola David na Bible abimaka na mwasi ya Iri amoni oh mwasi oyo boye te azopesa nga elengi bwasi balulaka tu faut kolula kolula elisumu te. Alors, pasteur, par rapport à la question, on a développé un moniteur qui est un peu nini. Par rapport à Mike Kalambayi, Azo prêché, par rapport à la prédication sur Dakumuda. Dengue Dakumuda, à l'objet des réseaux sociaux, qui est Mike Kalambayi qui n'a pas ici et pas à Kofi Olomide. Et en pleine chair, il y a des gens qui ont répondre à Moutou ou Tiko Koufa. Quand la minute tu as parler à langue, le phénomène là, tu vas comprendre. Yo, en tant que pasteur, qu'est-ce que tu peux dire par là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est l'esprit de Kitaki? Toi, ils allaient kara, lobela et pour promouvoir un seul roi, et à la diffuser, à tout le monde qui est enseignement et Kalamba, et ça qui boit soin et bébé. Bon, nga ponanga, kombo wana Kofi Olomide aboyaka kotanga yango. Kofi Olomide atanga akomba Mike Kalamba yango bien ti. Soka zolinga tanga yango munoko na ye betaka libaku ou soit azaka na hésitation atanga kombo wana. OK. Bon mwana wana epa na nga nalingaka pete batangela ngai. Namona ke lolendo. Même si lolendo mais azana kati ya corps pastoral. Azana département na yo. Muta chaki yende muta yebi makamuna ye. Mais makambo ezole kawana biso quand même photo tuna babino. Qu'est-ce que otuninga? Oui, parce que peuple de Dieu peut zolanda yo. Nga na yebi ete. Ouais. Namona ke na TV. Donc vine o ya pasaka ye mokonda rêve sa yango na TV. Au sala mabe na mwasi. Or que mwasi aza maman ya mokili. Asala mabe na Peniel. Balakisa nzoto a Peniel wana ozomona mama ndenge babetaka efimbu ndenge babetaka bakanza. Sumena mwana mobali wana. Aza garçon moko na kipakete na kalkilake kotata mokete. Donc kobetelanga penza en bref masolo na yete. Bon, chrétien, oui. Mais ce qu'on est là, quoi, salama kiwana. Moutado soit dans balamanga du Saint-Esprit, a comme ko parler à langue. Est-ce que phénomène wana existe? Kasi par la langue wana, aloba kisko nini? Ma brokoto. Ma brokoto nini? Ma brokoto eza ma bindi. Mobali na yo et que je respecte papa nanga. Ya ça nangote. Ah nangote? Mobali no? Merci. Ministère prophétique et l'axarani symbolise nini? Maman na biso alelo. Ministère prophétique. Bon, Jésus ne muto annonça Jésus-Christ. OK. Annonça alba qu'il y aura parmi les 5 ministères les ministères prophétiques. OK. Il y aura des faux prophètes. Faux prophètes. Yazo ya kote ya yo kobimana mwasi lisumu. Omondenga zote ya yo. Mais yemo azobota bana. Mais yemoko azobota bana azobima pe na mwasi. Bon mona pasa pe kana mwasi moko te. Ape na bamakango. Lokola balanda roi Salomon. OK. Roi Salomon azalaka na 300 femmes. Le roi Nzamba lingaka mingi comme exemple. 300 femmes et 700 femmes et 300 concubines. Abimana basse belé na ekobo na impudicité. Mais la souka na balaka mwasi moko ti. Te abalaka 300 femmes. Foi. Ye Salomon na balaka mwasi yango lo baka vanité. Te abala mwasi moko ta. Parce que azalaka neka na basi. Kolandaka Bible te a livre mundele. Bible a livre est destiné na mundele. Alors lelo comme on a femme Tamar.
azalaki na concert moko nani yango femme Tamar femme Tamar aza nayebi écouté aza chanteuse ya gospel oh baolakisaka na mwa ba Facebook akendaki azalaki na concert moko na Angola après akendaki place alingaki abeta concert mpona po mso otalaki te akendaki na salle na ye oyo efaki alivre concert ake kokuta paster Nehema azalaki na nini oyo na nini na prière kuna ali ere akoti prophétie eye epai ya prophète Nehema prophète nani Nehema sika tena ben oui prophétie apesi ye prophétie ekomi discussion aza prophète te wana yo ozotanga Nehema sika tenda aprophétisa nini na Congo qu'est-ce qu'il a prophétisé au Congo oyo yebi yo lobana oyo yebi prophétiser faut qu'on na prophétie na Congo banda kala oui garçon na sika tenda moi je le connais ben bien sûr aza mona afréquentaka grand frère nanga que je respecte afréquentaka Florine Pangi OK Florine Pangi nde grand frère nanga po yazaka soka moninga malgré ki titre ya lata na mokili po mutu ayaka na titre na mokili azate tobotamaka na kombo oyo baparent bapesi yo kokola oyekoli musala moko boye comme misala ezalaka te na Congo bato to bakoma bapaster bakoma baprophète baimam donc balanda bareligion aza prophète te aza prophète a bato baomone prophète ndenge la chanteuse ya gospel aboyaki prophétie na ye aboyaki aza na raison aboyaki yango femme Tamar oyo ozoyoka ye nde fille wana kombo babotela ye na famille na ye nayebi te kombo nini bapesa ye ya mibengi fille femme Tamar to fille Tamar bien wana kaka bon bapesi bayosala bamasolo akosikisa donc femme soki femme Tamar wana Tamar oyebi makambo asala Tamar pena bango balandaka bana Israël bakretien balandaka bana Israël femme Tamar elakisi bo ayoka makambo asala femme Tamar ozoyoka azalaka mwasi ya mwana ya Juda dans les 12 tribus de Juda. De femme Tamar, oh yozoka kombo Tamar, prostituée. Donc mutalingaka soka. Wana femme Tamar. Femme Tamar. La vraie femme Tamar. Vrai, original. Mwana ya Israël. Na 12 tribus de Juda ou à Jacob. Oui, à Jacob. Merci. Ali azu kombo wana amilatisi. Azu kombo wana amilatisi. Alongoli, azu Tamar ya Israeli. Alati. Oh, grâce. Soazo kitisa bendele ya mboka ne Congo. Azo batisa bendele ya Israël. Pena, donc mutazo ka déjà, muta e Bible ya azo ka femme Tamar. La sega ya mwana prophète Nehema era yoka ki kombo wana yango nazana makambo aza prophète te kasi wana bite era yoka ka kombo yoka ngana betelo ba makambo ba Nehema na yebi te na posana te na yebi na nde na mona ke eloko moko te asala rien na Congo asala rien banda na ko finge kutu te boy te dola ke bongote dola na posana te na titi ngana posana te yoka femme Tamar femme Tamar aza moi donc baparent na ye babota ye akoli ntango akoli nde akomi kokutana na mwana ya Juda tribu de Juda parce mwana Juda oyo mpe babengaka Yesu le lion de la tribu de Juda. So ye moko so bena ye moko Juda. Nde tango mwasi na ayepsi abimi na ndaku na ye akende mobembo. Na nzela mobembo sikoyo akufelaka deja mwana. Do mobali ya Tamar. Mwana na yende Juda aza mobali ya Tamar. Donc ye pas Juda za loka bokilo. Bokilo. OK. Nde Tamar alataka
nini amibongisi ase maquiller omoni ba musulman musu balataka bilamba la femme juive na bomba elongi abombi elongi nyonso ozomona ete ka miso apamba ti lelo esalamaka ozobibomba miso lokola basaoudien yango prophète Muhammad mpe bateni na ye ezalaka basi babombaka bilongi. Je salue le salé wa salama Muhammadan Rasulullah, le prophète Muhammad. Muhammad. Nde Tamar abimelaka nani Juda bokilo na ye. Atango abimeli ye a lambi bokilo. Oh, bokilo abukani na nzela voyage. Nda zwaka Tamar eke epaya Josar. Ok. Non, etutana. Yango na yango. Donc, histoire de betara ya Tamar, c'est parce que azalaki bokilo ya Juda. Bokilo pena Juda. Voilà déjà, Yesu amata déjà, marambutu esila déjà. Wana Yesu kutu nano botamite, Yesu banda esa pa pamba. Yesu ayuma. Yesu a Bible devant Juda. Suite ya Tamar ezaki. Abimana Juda. Bokilo na ye. Tamar aza prostituée. Juda azaki frère ya Joseph. Ah oui, grand frère, il y a Joseph. Grand frère, il y a Joseph. Dans la Bible. Ah, ok. Grand frère à Joseph. Suite à Tamar et Zakini. Suite à Tamar? Ouais. Après, au manage. Comment la Bible, comment m'a renvoyé incomplète? Bête la Bible, on est africain pour vous landara. Non, landara Bible. Na yebi yango, na sasa yango pendant 5 ans et 6 mois. Donc, na tanga yango. Et un livre de morts, ya bibembe, ya batbakufa. Donc, eza kombo eza ke mutarosa nango fierté. Okosa nango fierté. Neto mona femme Tamar, akende be femme Tamar, azonga be femme Tamar. Asibanaka. OK. La femme Tamar, yemwa miyebi pona ni bazo benge bongo. OK. Aza a pied jarabatu. Bitini ya yela kikutu. Yete naloba Tamar peiza. On aloba moi yuma oyo te moi si oyo nazana posanete. Je la calcule pas na yebi ete. D'ailleurs, la Tamar, Tamar. Tamar, apesaka, yako tuta. Ok. Yako malgré ça, marié. Yako tuta, pondwe, alingaka mo ye liboka, mobali mo tute. Ok, merci beaucoup. Tamar. Merci beaucoup. Alors, bonne relation on a Chibola. Tout le monde est sali cité et Panjani Mikolo. Et comme na niveau ni. Na Chibola. Mami Chibola. Mami Chibola. Bon. En tout cas, pour Nangana Mami, Mami nasalaki émission moko, émission live via TikTok, nasalaki émission live via TikTok, et puis na solo la qui makambu na ye, pour na mona ke fille mo très courageuse Mami. Oui, avant à Chypre. Avant à Chypre. Ok, ouais. Donc Mami aza fille moko na monake bien na lingaki makasi pona kolimwisa hypocrisie pa bana nzambe bayebake pasteur aza mutu alulaka ayoka pe posa donc alaksa pasteur moko ancien pona batu misusu ancien un grand pasteur à Kala. Mais n'engazo là la moi sa collaborateur na ye. Donc yo sur place yo tombé ka yango wana. Pour ande on mona ba vidéo tondeni. To donc moi so monite quand bozaki na réseaux sociaux bon na TikTok, allez, o tomba amoureux na ye kambala moro. Te na tomba amoureux na ye ndenge na zalaki na TikTok te. Na tomba amoureuse na ye na ndenga revese grand hypocrite, Mukuna. Okay. Parce que la Bible nous dit entre Weranson et Mukuna, Mutakokota Lola, les premiers seront quoi? Les derniers. Les premiers seront les derniers. Donc Mutakokota Lola les Alawera. À place à Mukuna. Que Mukuna. Ok.
bon moto kokota sur lola eza nango petit nanga merveille rambo OK. ke Mike Kalambai Mais moto kokota sur lola ezali c'est le scram que plutôt Moïse Mbiye. Ah OK. Donc oyo zo mona neti bato ndenge Bible loba. Nge Bible ezoloba. Mais dans yo pour Moïse Mbiye pe toyoka ye ba audio ebima ouais. Que Moïse Mbiye azolula mwasi. Mais kolula azoyebisa ye que quand tu vas venir à la maison mais kolula mwasi eza problème te. Il y a problème tant même ngape naza nango d'accord mais non ba te yango nde mabe. On va le ba izara mabe. Mais yo ngape na yo kana lulaka na lulaka. Mais olula mwasi pasteur na yo mukuna te. Yo sambela na aseka non? Ben si, wanda obeta na aseka. Na sambela kana aseka. Ben oui. Oh. Yo ki otchela na tamakona aseka te. Na nyata makolo na l'église nyonso ya mokili. Mais na aseka y compris aseka. Y compris aseka mais naza mwana ya aseka. Si atapata. Na kikota na ya mukuna. Wana ni za pona prokoto ya mukuna. Wana zaka na bandaki kokende na bandaki kokende pona nani masa nanga moko moni Gaston. Okay. Pasteur Gaston. OK. Pasteur Gaston nde to banda ko solola na ye des fois na ke et puis masa nanga moko boye JC. Tango abandaki kobeta kala na aseka après longwe aseka atambola epe manzelane oyo ngana ko témoigner te JC Luambo. OK. Na yebi banzela le kakate et puis ake ko se retrouver pas pasteur Antoine. Donc nga na tambola naza mwana ya aseka te et puis mukuna na banda musala nzambe liboso mukuna. Ah OK. Koko considérer ngate et au comparer ngana mukuna na leki na ancienneté. To avancer. Alors olobi olingi to beto masola Mike Kalambai bon il a prompté Mike Kalambai azokisa corps pastoral soni parce que là avec na makambo ya ba publier qui na zawadi oyebi yango au mona masola vaseline asenga ki église pardon et lelo ayeli biso lisusu makambo ya liwa ya dakumuda oyo bato bazo suspecter ke ko kozala pe ye mutu asali makambo wana kende na biso a perdre vie na ye. Alors yoko oloba nini balimbisa ngam na kotinda bato balimbisa ye ngana kotinda bato balimbisa ça. Alors lelo tomoni liwa ba musicien ezozala lisusu normalité soki musicien akufi komi kaka o bakisi na ye o leader ne mutalie ye o nde boye o boye. Alors yo muto wuta na monde wana parce que obeta na le marquis obeta na le marquis tenga na beta na le marquis te élève na nganda beta na le marquis élève na yo ya guitare basse photo tomona kawana o kangi basuki ale za yo te eza ngate zalaka mimish basse ngande na l'accent mimish basse ba fossette guitare basse na doudou basse. OK. Doujo basse. Ah OK. Oya beta rapé melia. Alors collaboration on a bango par rapport à connaissance de cause. Est-ce que liwa musicien ko kufa na liwa mo normal teto il faut ezara ba règlement de compte ya bakisi o basimba wana ezalaka ba polémique congolais. OK. Ba polémique congolaise. Musicien za mutu. Nganga kisi aza mutu. Nganga nzambe aza mutu. Guérisseur aza mutu. Inventaire oyo asalaka ba avion, asalaka ba bateau, asalaka ba biloko oyo nzambe ezomema bato ya nzambe et traverser bango ba frontière na banzela ba pays ebele bozotambola tango na mer na l'océan. Donc esambeleli ya ba sant soi-disant ba santu ya bato mwindu balandaka bana Israël. Ozomona? Ouais. Or Israël baromona ngo eza pena ekoma pena tout un pays. Soki kota pena kati omona mindele na mindele. Yango papa omba atimbisaka biso tokeba alobi place Vendôme
place Vendôme, place Vendôme, kotikala ya mindele. Soki tokebi te. Pour ceux qui sont aux États-Unis, banan ba dirigeant mokili. Ba mindele. Mindele. Donc, biso ndeku tunzoka, to bandaka ko diriger mindele kala. Ok. Parce qu'Abraham ayaka abwaki ngunda na Égypte, dans Afrique. Mindele babandaki kokima pour na secours na bango na Afrique. Toyo kotala Jésus-Christ. Akima ye kutwa kokoka kokima te banda Yesu. Batu bazokimisisa ye papa na ye na mama na ye bapara na ye. Soki ye moko na bubebe wana babomeli ye ka wana na iron. Mais histoire pe beta marate lelo. Histoire beta marate. Bapasa bate ya ngote. Bapara na ye nde bazuye bakimisi ye na Égypte. Kuna koli asali tia komi na âge à 12 ans na Afrique noire. À l'époque, c'était les Noirs qui habitaient l'Égypte. Donc, Afrique est là qui noire. Ok. Na quelques Arabes. Mais, mindele tellement colère ezalaki ya kokangana mokili. Bazo sala bajete, bazo boma batu na kombo nzambe. Nzamba ngopo koyoka nzambe, yoko kansa nzambo ya kela likolo na se. Oko koyoka die, don nzambe mitra. Ok. Kombo nzamba ngo mitra. Oko nzambe mususu kombo na ye die soleil. Don nzambe soleil. Mais mutu. Nzambe ya moi. Don mutu. Alati komba soleil. Akomi comme ça mukonzi il y a c'est qu'on a ba royaume bazobenga. Pays na royaume différent c'est ça. Ouais. Neti biso babenga biso royaume Congo. Mais na royaume Congo wana okuta 3 pays. Okuta Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Royaume Congo. Ozomona royaume bandako kanga ba plusieurs pays. Ok. Donc biso batu mwindu to bungi sa ki biso po mundele alongola ba livre na biso, alongola makomi na biso, alongola kimutu na biso, atia ya ye. Yango comme to landaka ya ye nde to bunga nzela. Ok. Alors, yo osambela nzambe to Yesu nebite, osambela nzambe ni. Nga nasambelaka nzambe oyo akela ba planète nyonso. So pona Yesu aza nani? Yesu aza motindaka Silva ndini. Bon, natango mobutu motindaka aza envoyé spécial. Ok. Yesu aza envoyé spécial. Aye kotatolela bato mokili Makamwa Nzambe. Jean 17, 3, 1 Corinthiens 11, verset 3, Jean chapitre 20, verset 17, et puis Jean chapitre 14, verset 28. Yesu ya kotato la bongo. Yesu ya kote ya batu Nzambe. Mais bate ya lelo bazote ya yende Nzambe. Pona nini? Okaza motinda. Mais aza mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe, Nzambe aza mwana na Nzambe, c'est Nzambe adobaka Marie. Merci beaucoup. Lelo sikoyo projet musical na on habité ou abandonna to ou continuera la musique. Non, je continue la musique. Je continue na sens que nazolinga na bimisi na tube moko kaka. Bakangaka satana basinga, mais nazo sentir bat bazo benganga na ba téléphone, bat bazo benganga par-ci par-là. Parce qu'on eza zolozina, eza grand philosophie. Toujours la nango na ba car, toujours la nango na ba écouteur, toujours tambola na métro. Donc toujours que ne peut que sombango comme dingue bima, to ko sombango penda na ba
Dans ma plateforme. Dans ma plateforme. Alors, idée wana bakangaka Satana basinga. Ça veut dire quoi, philosophie wana? Philosophie wana eza elakisi kaka. Donc, batu baza ko rond-point. Boza ko rond-point. Bon inspiration et où t'as qui? Pour na ndenge ke Satana zane bien. C'est que je calculais des hommes de soi-disant de Dieu. Donc, elaksinga ke Satana za pepele. Wata bakangi. Mazana gouvernement moko elaksaka ba liberaka ye. OK. Et pour beaucoup yel suko kanga ye. Donc Nzambe muta liberaka ye. Soko tali na Bible. Na histoire ya Job. Omona Nzambe na Satana bazo solola. Nzambe ako solola na Satana. OK. Donc ça veut dire Satana lobi nazo kende ko meka mosali na yo. Bazo wele la Job. Te Satana zo senga permission. Permission ake ko meka yi. Asale mabe. Nzamba autoriser bi meka kasi kusimba molimo. Nzamba autoriser na yi. Abi na autoriser yo me ko simba nde molimo. Ko simba molimo na yi. Nzamba autoriser, nzamba solola na Satana. Le Satana za pepele ambetolo. Awana ndaku na ye, akolia, akomela, ata tosali ba complot nyonso tokosalaka. Po tosalango banda to banda, et aboutisaka na rien. Po bokozonga lisuko kende ko soanisa ye. Bokozonga lisuko kende ko kosa bato ke bokangi ye. Bokozonga lisuko ko fente bato. Mais comme Satana za pepela mbetolo, yango na ye ko annoncer bato Satana ba passer ba ko sarabino. Satana za pepele ambetolo. Bien. Alors solution na makambo wana ezala. Pona biso bana na Nzambe. Il faut okima ba pasteur. Pasteur aza nie. Pasteur a farata. Yo mondimi oza nzinzi. Keba koya kolia farata wana. Farata nyonso eza farata kolia te. Vomena lia debi ya farata oeza nazolia nyama nenga botamela. OK. Ya yepe kaka na libumu akokoma farata. Okay. Mais son abimise na lifu nyero. Akwei siko la ndenge ke abimi libanda na koko lia su yeke. Kwa a se transformer anikami na libumu. Na matière mususu. Akomi farata. Siko wana na kolia farata te. C'est les unes je te sali. Clip eza déjà na YouTube tote. Toto zela clip mususu. Nanu na kotisi clip nga moko te na Facebook. To na YouTube. Réseaux sociaux. Okay. Nanu na kotite. Donc ezaka audio ndenge osala ngo. Audio na vidéo nazo sala clip kalate na producteur ou à reproduire nga. On travaille toujours na Fire, non? Fire Basket. Fire Basket to coopéraka. Donc na retravailler soit na Fire Basket, soit na Migeniema. Et d'une image pas. Et d'une image pas ça wana. A gosel langa clip. Mais asala nyoso. Ce que le bi azo produire nga, asali clip et puis to bi clip. Des fois le batte ga d'une image mutaleki azate. Des fois o mutaloba. Siko. Vede faloba et tino image yoza libulu ezanga suka. Mutaleki azate. Mutaleki yo azate po abanda pe liboso ya bato presque mingi nyoso. Tozo mona na Paris awa o bakolo ba okofonla manga te pe dino. Abanda okala. Alors, question à Souka, Panza sango ya Congo. Au moment qui ndeko na biso mwasi ya Belgique, azosa la témoignage qui na âge à 13 ans, papa ndina mama ne bande ko sala makambo esengela kite basala na ye, balesa ke kindoke. Atangi na liste ba Nes Makiadi papa na Jonathan na pesa mbote, atangi ba liste mibale belo ya bimana bango ke bibali wana soki ba bimina basi bacha ba molimo ba do molimo lokola ya femme Tamar. Ya femme Tamar ya coucher na tout le monde. Olingaki te olandaki témoignage wana j'espère. En tout cas landien ote. Alors na ba lelo ba biki ndoke ko makasi na poto. Oh ba passer bazote ebele boy yo zote to la kindoke ko makasi. Oh ba passer tous les dimanches bazawana. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils font rien. Passer à Yebilo la Zalarati.
Pasteur ayebi nzambe azalaka te. Nzambe mutu ayebi aza te. À part kaka bato na mayele. Nzambe po yeba ye. Comme Jésus dit, personne n'a jamais vu sa face. Personne n'a jamais vu, entendu sa voix. Sa voix, personne n'a jamais entendu. Bon, oh Moïse a eu quoi que Tuna Moïse, nga naza Moïse, na leki Moïse, nga Bible mobimba batu tout balaka na kati, na leki bango tout. Na Yesu pe na monaka oya Bible ba kosela ye makambo. Po bango mo batu baboma ye. Azana innocent, baboma ye. Bango nde baboma ye. Do po yo kotatolela moto likambo. Ya moto oyo bomi, po bando kosela pe makambo. Ah OK, merci beaucoup. To komi vraiment na suka alors lilobani neza oyo rolo pona public na yo, bato bandimilaka yo, bato bandimilaka yo. Na ba balinga musique na message dani kopesa ba. Bon nga na préféré koyebisa bato balinga musique nanga nazoluka ba producteur ba dive full lampungu. Vie na ngai Mbetengi. Ah Joël Mbetengi. Joël Mbetengi. Ah OK. Ba vie na nga na ba masa na ngai emebwanga masa na nga. O ba kindaka na makambo na ndenge pena ba production ba Diego musique ouais nazalaka na posa production banda kala OK nde ba producteur bazozanga alors naza na disque dire na sali musique wana ngamuko na ba mbongo na ba moyen propre nazosenga soutien ya ba producteur donc pour musique yango pour na ba clip pour na zonga moi studio kaka ya kobeta moi ba guitare ya ko soigner moi biloko muso mike za wana to bimisi na solo. Ah OK. Donc si na libéra côté ya ko sala ba travaux ba batterie ba guitare ba quelques synthés ba chant et ça déjà bien quand on a reposer lead donc naza na pour sa produit ya ba producteur. Ah OK. Alors bambo tezali mbote na pesi yango na ndenge biso bapasaka lobaka yesu aza nzambe na pesi yango na mama na nzambe Maria na pesi yango na beau-père ya nzambe Joseph na pesi yango na tata mwasa nzambe tous les tata mwasa nzambe Marie Magdala non na pesi mbote na bakoko ya nzambe oyo babota nzambe donc koko ya bota Maria ya mobali na oyo ya mwasi na koko ya bota Joseph ya mobali na ya mwasi. OK na pesi mbote na baleki ya nzambe mais bon bakufa te na pesi quand même mbote kasi soki po kende église soki yoka masola bato bakufa kasi bato ngo wana baza na Bible bakufa là tu as raison bato nyonso monaka na Bible wana na courant bakufa na bango bazanga na bango bomoi te yango napesi mbote na verset Jean chapitre 7 verset 5 oyo ezolobaki me bandeko kutu propre ya Yesu do nzambe ya bachrétien évangélique bayokaka na bango Yesu te bandimelaki te donc yango napamboli bafamille wana oyo ya nzambe. OK donc pamboli Israël te mokili mobimba na Israël nde na kati bambote esili nango napesika bambote na famille ya nzambe. Ah OK. Donc merci beaucoup, merci Nandingo Pesinga temps oyo accordé ngavuma temps oyo. Merci à tout le monde oyo rolanda vidéo oyo là tozala ki bongo na pasteur Terminator. Boyo qui déjà dans la besoin ya production, azan a besoin ya soutien na bino et ça là vraiment bien. Bozela mutuso qui a kufinde bo communauté azalarabu azarabu. Il est là, il a besoin de votre soutien. Amen. Merci na Edino Image, merci na Patrick K pour monter mais Lila, merci na Bambote na sénateur Beki Bola Moleke Belé, Guy Massamba le directeur, Roki Massamba da Silva le millionnaire d'Angola, Jolie Kimwaki Maya, Joël Kimwaki, Tobo Sanité Peleta Fumu, Mutalota micro na balabala. Batona surtout balinga biso na Flairmont HD, bozala toujours connecté à botigala awa parce que bozala dessuité, nous bon ndenge musala ezosala vraiment.
Merci na partage na bino, merci na commentaire, merci na j'aime, merci na surtout bozo sala na page na biso nyonso twana, merci na fidèle na biso, pourquoi pas na abonné na biso o bazo bakisa mara du jour au jour. Un grand merci na bino vraiment, merci pour la soutien na bino. Bon s'abonner, bon partager, bon commenter, yango ndezala esala ke na vanda lisusu liboso awa pour na bomo na ngezaki bongo dembo we mo sama lef na ebisi bino. À la prochaine.